été. Ombre na yo. Ngani na ozana partout. Tozangani na ozana partout pas na ndoki. Ya ndoki te. Ya na pouvoir mke ba kabela kisi ya okabela. Drogue na tina ti drogue na ndako na yo. So comme ça na tina ti drogue na ndako mo ba nete ka drogue ti lelo. Comme ça na ta ba bilobela. Sinjo comme tabimisa ibodio. Sinjo ba te sololi na biso kaka masolo to sololi sili. Ngakuti tango na lo ba kofi nga bi kofi de kokota ba rando ya kofi te. Kofi lo mide alongoli sa pa wata. Okena kokosa fali mutalongo. So kokosa suna FT. Sinjo nga bebi sindi na biso balala ye na fali. Donc fali ya cousin na biso asala inceste. Ya to sambala ba kombo na biso ko. Kombo na nga manike ndengo tani yango manike M-A-N-I-C-K-E manike. Otiangi nga bien oyebanga. Madame, moi je te connais pas. Alors bien okangisa yo lobi ke bango ndena ko okangisa ngai donc kolo ya oyo okangisa ngai ya samusano ndenge oyelaki na orchestre wana tikanga na kofi na caméra na kanisa osenga Cindy pardon nga o babi aza mwana mwasi nayebi ete. Vous êtes sur Top Media TV. Bandeko balandi okani télévision na pesi bino mbote merci énorme na bik émission bolanda wana ba chaîne ebele parce que bon horaires et robimaka ka kotambola kaka parce que musala to sala ka boyebi ndeni to sala ka. Je sais qu'il y a certaines personnes qui viennent me dire oh yo pas commencer ma polémique ba ça polémique te ba sani na tele musique chrétienne kuno talaki otala ite to zala to sa musala ndenge singeli ti côté ekoma na suka biso to sala ngo bongo donc yo ko pesa ngai ligne éditoriale ya chaîne na ngai te oningi te okotala te olingi otali osabone bato balinganga na pesi bino merci la reine de l'île maman nanga moko mbote na yango na pesi lisusu mbote na oyo babengaka ba maman nanga moko ya Paris kuna na pesi maman na ngai na Paris maman Esther na pesi mbote na pesi mbote na nanga Jofis Lomo na pesi mbote munene lisusu na maman Claire bon séjour na ina kati Kinshasa tozali ensemble on sera toujours ensemble ndingwande ke na sima caméra zaki bongo vine nkosi ya netika nkosi ya bankosi ya yeko mone vine nkosi bongo nde tokokende boyebi que internet est maté kiti et yindi e makasi mabe koti batu balobaka te balobi bakomi kosilikela ba émission na biso tosala kaka musala na biso ndenge nini esengelaka mais tozali awa na manike de John naye to décortiquer problème yango mais avant tout oya besoin ma mabele oya besoin mabele na yebisaka yo kolinga te tango bana yano bakufi oke kuna boteli bango lupango bakangi ndoki pour rien pendant que ngai na beta liso na beta c'était mabele zotekama na moins cher oye na bibwa ozi mabele na yo 20 sur 20 na ba prix déjà abordable. Et si rapport au salaire élevage agriculture n'est pas de la salaire na bilanga ndé moninga bona kota bilanga rondimataire na 1 hectare na moi to na 1 hectare na $500 renouvelable après 1 an voilà pour nous louer so pour nous ko somba to négocier comment papa le pango comment maman le pango mabele yango ezali ngai na sala bilanga nanga ya mutede sanga boko langa na musala ngai oye wana ka ndenge zalaka de John pe na pese 1 hectare na eko alona ngamo na foutre les 500 na alona déjà makambo sala makana ndingo parce que ba que cap 2030 mingi mingi ezalande agriculture puis boye ba que réserve ya faune ezalande awa na RDC lona pour sinon to yeba kozala hors sujet na ko pesa manike de John Mbote to tumba zaire kanen zaire réseau tumbama manike de John obandaki mambangu ni nde salam ba olando yana ngolona ngamboko o tika boye Fachi béton triple brassard Fachi umela Fachi umela nae pulga moto na tembe ya tembe makasi ya la pompo ya ba le John ngana te ba bio bakangi yote ya nana bakango te okanga na olobela vie nanga kofelo nde okanga mpe quartier na te na retard yanga na quartier na te na temps quoi d'avion nanga tika bo quoi d'avion nanga on ezaka ba olinga vandani koloba te sembe ne simba kutu te quoi d'avion nanga ngamo ku quoi d'avion kuna gazake na ayokisa na quoi d'avion ye atina aloba patron yokisa na ba voice mo sa ba betinde la ki olingo yokisete parce que na betaki mo ba ndika ya fa wana betaki vie on a vie nanga na eba na 17 ans aujourd'hui j'ai 47 ans pour ça 48 ans ça fait 30 ans donc na boya connaissance bon managa modèle wana lobi suna obela na okena mon frère nozwa mbongo na nko na mpiao mais otali quand même otali internet ya natali ko otali avertissement yani otali avertissement na yebi mwana mwasi wana te oli ke ndinga te kombo na ngi kamse ngani na ofunde pourquoi tanga kuma mani kaza la ka moko yuta yikomba Cindy Cindy yiko mani Cindy te moi
na ebi te ngana ebi Rebo Chulo Barbara Kanam Maman Mbili ya belle. Maman Mbili ya belle. Mais j'ai 30 à bon wana. Mais j'ai 30 à bon wana na e. MG30. Sikoyo mwana mwasi moko boya leki yo ngana lobi na ye ke soki nini soki alala na fali sindi ala balala sindi na fali. Sindi wapi? Ah, utuni sikoyo. Foi basiko sindi wapi? Njo wazoba. Oh, komi pa njo kasundenge nini bowela. Wana yo to sololi na téléphone na obeto li solo ngana benga fali te na benga ke dicap. La mère. On te que no ba réagir te pour que on man ka benga fali ka benga ke dicap la merveille. Il y a benga aigle. Il y a la po. La boboy. Okozo ya la bay. Ah, ozu ya la bay. Eh. Pas spiritas nyonso. Ya bango yango. Ya bino yango. Na pesi pe rambote. Era ramse. Oyebi ba abonné et okani TV to za mikolo. Vraiment tokola makasi. Tokola na manzoto, tokola pe na mayele. Njora on a 56 ans. Ah, tika. Bayano. Njora mkono, njora mbula mona babia. Ba kesa na kana ba mwa ki yana le koneza ba mwa. Njora mkolo. 56 ans, oko que 57 ans. Ah, wana aja solo pe pesa auto. Njora aja shoko, aja njora. OK. Aja shoko, aja njora bala setande. O domo septembre comment dana ba 50. Ah mais oui, parce que l'équipe 50. Ah. Oui, 50 d'années. Pas 50 d'années. 72 52 ans. 52 ans naloba, 52 ans. Ambula mona shoko. Ba mwande ekesenisa bango. Ebi age nepo ya babia na ebi yango bien. C'est mon frère Marie. Alors bien okangisa yo lobi ke bango ndena ko. Okangisa ngai. Donc kolo ya oyo ya okangisa ngai. Babagisi ya okangisa ngate atika kolwa bilobela. Ami binisana 51 ans. Wana 2003. Ya to samba ba kombo na bisoko. Kombo na nga mani kenengo tanya ngo mani ke M-A-N-I-C-K-E Maniqué. Otanginga bien, obanga. Madame, moi je te connais pas. Et au fait de temps comme on a menacinga. Micro. On menacinga au sang fier. Est-ce que toi tu as de l'argent? Est-ce que si quoi otangi nani na maman ya 48 ans mutako tindanga. Yo moninga mona bitinga. Ayo batu batinda. Ayo batu bazotinda. Nani oteba aza ba problème na bato alors. Ngana banai koloba na Koffi Olomide. Na osola na njora makambo na biso ya famille. OK. Et d'ailleurs to zango de besoin to na to comprendre likama uti wa. Na yebi sinjora nga bebi sindi na biso balala ye na fali. Donc fali ya cousin na biso asala inceste. Ah, regarde fali moi na bino na famille. Mama na biso na bete li solo. Ye lokola. Soki bolesa ila ngona cause ndo ya famille na. Soki na bandaki koloba. Na mwana wana soki sindi na yeba te soko moni sindi. So na loba na nga tanga community Koffi Olomide kuti na bi Koffi Olomide. E mo yende na bana. Asa nga na yebi po nga tanga. Nga na yebi o mo te na benga Rebo Chulo. Mobimba. Nga tanga ba komba batu mibimba. Soki na zali na posa na tonga ye na loba na tinde ya njora voice te nga na mona mayele. Voice etikalaka. Nangana bengi na appel. Bonjour tia bana ko benga na sengeli wa parler pa wata. A ko katem pia keleki ko fi opese mbonguti. Le koso. Ado kuna le masolo mini bandela. Ko banda ki solo ko ngana okene pa wata na sengela ke ba pardon pa wata alimbise. Wata bi tena na problème na kaza problème na spiritas. Ya finga ba spiritas. Comme na ese wata ngabinga mo ko pena lobana. Ko ai bi te chono lobana nga, lobana spiritas te. OK, ba fan. On se comprend les kamnenge ça. Si quoi il fallait passer na kena pa wata, il fallait passer contre ni ne wata a répondre ki. Njora lo ba bloquer nga yimoto sola indi. To no so. Ma voice c'est ça. Na que ça que ma voice. O sanga ba voice. Na que ça que ngo. Kende to yoka ngopa. To yoka pe ba voice awa. Njora wa mayele te. Si ko tanga si ba voice wana a na Facebook. Ba lingo mingi ba memo États-Unis. OK, poto na sima nga te ba tiko. OK te. Na quartier to voyager te. Et tout mbuno ka yango wana. Nga pesa mama na punition ko na ko ke nango. Njora lobi okangisa. Njora lobi ke ba okangisa te. Njora so okangisa na kota ndako ni na kota ndako ni na kanga bato to na ye. Na to ba drogue na tina anti drogue na ndako na ye. Oh. So okangisa na tina anti drogue na ndako ba na te ka drogue ti lelo. Okangisa nga ta ba bilobela. Njora okangisa nga. Yo te ka sniff. Okangisa nga. Yo. So okangisa nga o mona ne musuko ba ndo na ndako na.
Tiko le babo. Ndoki. Ateka sniff. Ateka drogue. Tilelo. Tilelo ateka drogue. Afana mboma drogue. Tilelo. Ba oteka kokanga. Ba zela na prochaine émission na zo image de bakanga kai na makamba bombe par lem toto. Na zo na olaksango. Pona zaki na ngona téléphone efasa ka on pose tata moi c'est parce qu'on ensemble so. Oteka drogue tilelo. Yamoni nga shokoro. Donc qui sinjo comme tabimisa ibodio. Qui sinjo ka sololi na biso ka masolo to sololi sili. Ngaku tanko na lo ko finga bi kofi de kokota ba rando ya kofite. Kofi lo mide alongoli sa pa wata. Okena kokosa fali mutalongo. Yo kokosa suna FVT. Yo kokosa suna FVT. So fali alimiso pour ngane na sengela pardon sous les cas ka yebi. Sous les cas ka on sengela ke pardon pour ngapte. Tu apprendre ko limbisa. Ozomona lelo pena natiki MK a posé la question mais pour te expliquer bino likamde ezo voilà ya ko mena senga tenga na otambo na babala ve problème nyoso yela nga mira ya ndako na ya na nga ya na mofre ba changa mbeli na nzela baka ngai ona ke mela ba putsi na ba kanginga ve ba ya na mofleri tikabo ve nga yebi yo famille na yebi yo mama biso yebi yo ebi mama biso sa na mofre pour na baba be bien ngota ba be obela ngo tikangate ve problème ni nyango moi émotionnel à ébiété. Ma ombre là. Ngani na ozana partout. Tozangani na ozani partout pour na ndoki. Oh, ya ndoki te. Ya na pouvoir mkeba kabela ekisi ya okabela. Ngasko na botama spirituel, na botama na balabala. Na minuit ba demo ba ola mukanga na botami. Oh comme na ngamani ke ya. Ozi problème na mutama beko tanga kuma manikete. Otakomba na otanga bi signification nango. Elexini. Mokili mani kela sa mokili na langi na kibenza bato isiro o mama na nga mobenza papa mama na mobenza koko na nga mwasa buta mama na komo ni za kamanike komo na nga mokili abia Orlando partout ba kanga yo o banga te oyebi wana ba mina sona benga ngo ba mina sakala buka manike tika oloba ko tika oloba est-ce que yi bato akangisa fiveta prévenant kai tant akangisa ba chroniquer ça yebisa bango akangisa fiveta akangisa chroniquer zebelete akangisa bata prévenant po nga prévenir nga po ndaxi ele to oloba nga mais mira imata oloba nga manike na akangisa banda okima eza bongo pour le okangisa c'est la couleur oloba nga manike na akangisa ele na akangisa okima na yo mto okangisa ozo prévenir nga okangisa nga na minute aussi quand on a na braza na Mireille to ça émission na braza kitoko maman décor kaza woni décor Mireille ça va dire na telo to ke boto to sur la braza au moins to kimisi longa o kimisi brebis apprenez tu as dit que tu es intelligente au vendre au bana français tu as de l'argent tout consomme moi je te connais pas wesh moi je te connais pas s'occuper dans un succès na yo moi je te connais pas vieux rambo dans tout ça bosoloni Veto solaté parce que vieux ka banda Vodacom 4 ou 6 concours à Vodacom ou quoi pense à pour la kanga ina vie parce que vient na couloir assurant que pense à organiser assurant ko ani ngamo na zawa mais na tala pendant Jean Gbal bobeta loba auta après ça aussi après c'est long assez comme vieux au moment la jour wana na oli na télé mi pendant na tala vie le kanda no venez matati ya na matati na baliko na matati na podium na tala la vie beau en face vieux temps concours esili abenganga na butu na yembeta abenganga na atinanga kisi njora ntonto sa émission na benganga na njora na biki osa émission na yomo vieux temps abenganga c'est vieux bossa na famille to kabwani na bani clair quadra je te respecte j'ai pas peur de toi tu es mon vieux et ngamba liboso na kutana kofi na pesa $200 chez sans sa voiture et boka papa na nga ngana le ba vérité la kosa wala neni na matanga nyarkos to kendo kunda nyarkos na gombe jour encore ba fazer tellement ba kange de na ta robe gotier ya mukuse ba ba tombo na robe na zo mbongo ne sonza kana na boaka ba fazer ba na robe na kota na kata ji condition ça ka vous mata ji pa ko faire le faut ça $200 na fungola sac na bisa 200 na essence ve bosani ve na classe na tongo te o ma classe na haute on yam yo no forma na koma bo bosani donc film ta forma on forma na koma bo la seule là na je parle français. Moi, une très bonne éducation, je viens de l'Europe, je rentre pas, je fais tingana, comment ça va bien? Viens mon, ya viens, non, tu m'as dit qu'on va dans mon ferry, tu vas dire que ta piscine, tu mets la whisky, tu mets balai, tu mets ta lobo. Yo masangat. Eh, tu kabola makmane. Comment on a ça na lo, te po ko via venanga. On a njora kutu te solo. Njora kutu te azate, on a njora ate.
nzoka yana makambo osi ngai na oyo sima yende ndo banda pena wana kobabia atikali kasho na magie okay ngana ya magie ya étage asuka moi ko ba ko faire liboso na yebi na nzungi okay na yebi Rosette Kamono wako ma pasteur de to pesi mbote yo oya classe na retard njo oya classe na retard ko faire linga nga kote oya pourquoi linga kote pour finga épée déjà mais nga ba na vie la vérité na ba na vie la vérité de l'homme peut pas flatter awana vie na nga to beta bakati to koti na chibiso beto ko beta to na matongi to kota banzele vena nga ya tongo on a la jipe mukusa to kota yolo biso mbaye na 1h du matin biso mbaye kana jipe to koti yolo to kota fifi biso de na jipe biso wana kuti sera Mercedes biso de na Mercedes ngam na bimisa fifi pana bango na yolo on fifi wuti répétition ba swani kuna koti na kati ndako ngam na bimisa ke fifi ve ko bossa na capacité obi ke na yibi makambo ebele wa vie na nga vie par rapport à makambo yebi nde kosala te bakangisisa yo te pose tumba akangisanga nde nini so nakomi ka na parke na caméra na beti mika otiki ya monene ya monene ya mbalo ya monene epanza bafami nalobaki kaka ve yebisa bato na yo batika kofinga mwana po vienga moko naloba na yo so ezaki ata natongaki yo bien nabenga yo ngoma na yeso nga bibosana prince parce que soki olingaki olinga kotiela ye mbongo na Vodacom tu as beaucoup d'argent ok osala yango te namona mba moko apesa babi na muti olanda na tv garçon moko alobi ke quadre apesa mbongo vote elia mbongo te apesa te nasenga kofi mbongo mifa bi agir ma vie oza agir epesanga mbongo nga na vote aboya apesa te place na baya yango ata sikoyo basacrifice shoko wasala basala mpe mwa video mpona kosikania mwana basacrifice shoko wasala kati natala yango mpena mirai natala na bakofi tv vesinda okanisanga te vesini so okanisanga mabeta mama na lika otika bao nayebi ye te naoloba na yo vie na nga nayebi ye te vie kanisa Francine obosani Francine obosani obosani vie kobosana na passé te nga na petino ya ntongo tobeta bakati ebele abongama pardon tobeta bakati ebele so nazalaka fimo faible nazalaka yankete molianga mpe okubisukuna aka malianga ko sikoyo ngai bana omonika vie na ngai ya pire vie na ngai mpona bimise lar bien fo nazalaka pire ye nasalelaki ka baservice mona ngai nakoma danse za quartier la te so famille na ngai te tika boye oui nakoma dao nabandi mpe daa kobina bape répétition nabandi mpe répétition na inde 3 papaleki na so abi yo so komeki osuye komba famille oyo omona nde tosala yo kobangisama yango vie bosani o petit na yo njoko wana njoko akutu te njoko aye ntango babi aoye na V12 na bakatikati ata babi bandi obeba amemeli mokoka njoko atia makolo na 565 bam sala babi ekufi njoko adefisaka kaka babi ya drogue azwaki kaka uniforme ya quartier latin akangi yango concert uniforme eza te njoko azongisela uniforme ake lobeta concert aoya na kote asala na nkobo mpo kofilo mide ntango uniforme eza te ma obeta concert eza te place moto arevesa njoko babi akena bana baeplan njoko ndeko ni ye mo mpe mutatekelaka ye tala niveau njoko ya motema siko ngai atunaka yo na njoka mokomo boye oyokanaka nga mpe nakomoka nde nini makambo na bino ekomaka boye mokolo mo boye oyokanaka nayokana njoka te mele osalanga kaka pasi bakoko balakisaka prince aosalise makasi nde bakoko balakisa prince aosalise makasi osepelaka nango nde moto prince aosalisa makasi na vi na ye po prince aozala na mbongo ebele aosalise makasi mais prince mpe alingaka tata mwasi na ye prince alingaka bango akola avanda mingi epa na bango ti avanda mingi epa na bango na ye oleva amema bavalise nde mobali akenda membi to ake amemi bana atikeli o bilamba atikeli bilamba na ndaka ye bana ta ya 1 mois akendaka na bango kosalisa bagene na bana te so boboyani ntango bosoaka nalingi te olingi te sava oyaki yo moko ozonga yo moko tikelanga mwana iko ntango okende kaka na bango ti yango prince atro bango ana mpe atro bango ana atexaki okende barumu me na so te bafoto ya telefone omona akende epa landrine akende naki jweki aki atali bango ata boye bebanaka boye bobangaka teke makambo wana répercussion koyela bana te omoni eloko eshokaka nga mirai
njo a regretta liwa babiate regretta yango tende to mona njo alera lela na TV yo le ba regretta tende elo ni la kisako ke njo a regretta yango te akenda angola osani si lelo loko njo akenda osana angola ebana te njo akota angola tanga bimi jour wana bima jour elandi babia kufi babia problème te maladie te elo te babia mataka na escalier mo babia kite sute akenda osana na poser question na ti lelo Koko poser on dit ça caméra là me ça répondre. A répondre te. Njo akosela nga be mission te énerve anga. Njo anga na zema pense amene na memi le drogue mbile elando na memi drogue na zu drogue no na china libumu nanga yo sauter miro qui me pas goza. Nga na bimi na pimbo na yo. Oye ba kinga na zo la punition. Kwa nga na mvuluzi, nga kote ka cigarette na kote ka masanga. Te eloko nyonso ezo faire effacer humanité te nga kote ka ngote. Mais baba ko mela ngote yo te ba te mo mela. Mireille, au moni, so mutabina wana mela drogue na oboya te parce que ça passe là. Na leka wana. Oba na nga milaki. Tellement na oyo kolande ko mela wana kuna na famille wana. Na famille wana te, na wana pa na loba clair, famille wana ba pesa ngati ba camarade na nga ya bandal mutu ba yana ngo epa na nga na ndako na nga. Mobala koti bala. Ngalo ba likamde ezaleli. Na kosi la te que no famille mutu pesa nga. Te. Mais famille wana mo bango tu bateka. Bango tu bateka. Bana bonyo so bal ba mela. Sauf qu'à leka babia mela, et amela. Amela atika amela banga bango tu batika na ba mela wana ezande commerce na bango na boko na bango comment est code na bango mutu nyonso na ndako na famille ko batika OK on se comprend alors tant on se vanda na mutu oyo na famille moko boye baza na mwa malédiction moko et là to epola la na bango la mkana ba so kata ya bali wana po mwana na katango la pauvre ne que mwana ngaza kombo na bango bana baba ndonga baba bakungoni na boya même ko pesa na ko pona liama moi bitumbo to bunde spirituel et charnel to banda préparer prince na 10 ans que prince des ans yo ko kama na ko felo yo yebi na banda boya na mwana banda za mo boya poni makambo yo kuta ko ya makambo ezebele makambo sesa na yo lobate ya na lobi ya samusano nengo yo lakina orchestre wana tikanga na ko felo na ina caméra na kansa osinga singi pardon nga o babi aza mwana mwasi nayebi ye te to poni no ngambo ali yango kumu nayebi ye te nayebi aliya te nayebi didi te nga nayebi gode nayebi ya gode mama na Rocky nayebi Marianne Makoso mama na Aristote nde na sola na bona sola aliya te koyeba mutu eza kosola nde na sola na nde na sola na Blaise Mate nayebi bango te nakoteli ye te ondika ya mbalo na obeta nde kuna so bakangisi nga lokola yobi na baotinda nga soka omeki na obeta ndika kote kuna okomba na mobali na ye aoyina biso nyonso abana pekisaki omwana mwasi wana ya na ya quartier la te na ntongo na yebi basecret ebele ameki okangisi oya biso toye na caméra boye na caméra yaya obeta mama na ndika edestabilize bafamille na biso tolamisa bato bakufa vraiment la kanisa kinde toza boye toyo osenga singi de pardon nayebi ye te basindi baza ebele nga nayebi ye te nga nayebi Rebo Chulu abetaka concert na ville abetaka showcase nayebi Barbara Kanam abetaka na ba Côte d'Ivoire na ba Cameroun nayebi Mbili Abel abetaka concert ye moko nga nayebi ye même pas comme artiste je la connais pas je vois juste une femme je le vois juste des femmes au quartier la tête des danseuses tout consort nayebi ye te mais comme on l'a dit vidéo namoni kam nalandi video pa bana oki batangi kombo nanga po batangi abenge pena le manike yo kansani ya keba na nga na mkolo boso adimile na chambre nga ya ko bimela nga te pas ça ya ki akoti te ayaki déjà bino bomona ka to sona bomona ba émission mais butu eza na makambo ebele butu ba otambola ba métaphysicien na ba otambola nga na mvuluzi watake nga na mabele kimbangu te sebo kozwa nga mwana poto mena mabele ya mama mafuta atambola na ngonga na makolo otambola kipamvita azaki so akuti kosambela aozonga nyonso okufaki esekwa na nzela parce que talaka nga nayebi réincarnation nga nayebi na vie passé nazalaka nani nazalaki kipamvita ndeko nanga mobali mutatekanga na mobali nanga babomanga bazwa mwana ya bato batianga
batumbanga ta batuminga sanza na ngai matina sanza nafandi na sanza ba guerre aussi nyana nafandi na sanza pendant 500 ans après na kiti ozongi susu na yi ozote ba ozonga te pona yebi ete lukanga na butu lukanga na moyo oyebi nzambe awa tosangani ebele boye liboso na yo mwana na mpate na mikumba toza na yango na kondima toyepa na yo na maloba na yo esika bomoye jali na présence na yo l'impossible devient possible oyebi bapota mitema esika makanisi esuki awa na bojalisami na yo toye kosopelo mitema oyemba pe bien présence na yo esika bomoye yaya yaya qui les a na porte na fenêtre okobimisanga te même nzambe likambo solo beza ya solo so bake na balance ya condamnation tant baotia so eza ya solo ekomeka vérité esi le gagner lion dans la vie quand tu dis quelque chose assure-toi que c'est vrai. Moi je te dis que moi je te connais pas donc mutolobela eza yete toke bongo nayebi ete mutolobela ki eza muto oyo oyebi te olobele ndeni ntango nalobela likambo arebo na barebo chulo tika osala tiktok na mwana aza na obebe naloba bongo ti fali na nabengaki fali te nabengaki dikap nga kuna yeba teke bayemba na fali namoni oka na facebook bayemba podium mo déjà na 2007 baarchive eza problématique olobela ete oyebi ete kokolala likambo lelo mazano partout abezano partout esika nyonso soki oza mwasi lokola eza na nyonso nga na mwasi lokola ye te yango naobatama poni nga na obatama te nga na mwasi lokola ye te nga natambola na opapamba te nga na mwasi lokola ye te eloko elakisika bato abasi biso mbale toya na mabele nga nabota bana napesa nzambe na bible babi multipliez vous nga napesa nzambe oyo nzambe alingaka na tosa nzambe sikoyo soso tokosamba nzambe akokotelanga baokotele te to nga na neti yo te yo oza yo nga nazanga nga na mère de famille nayebi kolamuka na butu bebe osala fièvre nayebi ne motema ebetaka mwana olinga kata motema. Toi tu connais pas cette douleur là douleur wana nzambe apesa en punition na jardin d'Éden il faut passer na wana poza mwasi ya solo so passer na douleur wana te yaya obangaka teke makambo nyonso komenase nga te naoloba na kofi olomide avie na nga okutanga na kofi okomosani ti oyeba kofi ava biso ndeni nga nayeba kofi seka mbonda na lokole nayebi yo te obangaka teke touche carrière ya prince makambo nyonso osala baconflit eloko sikoyo naolinga te baquestion wana carrière ya prince eza na maboko ya nzambe po bato baopose biso baquestion pourquoi balingi prince abima na nsima motu daju abima na nsima nani ya motu te gims abima na nsima nani ebongo siko prince akobima mpe ye moko te mponi boza oblige mwana nga abimaka na makolo ya motu po lobi azala larbe tokasi bafinga afali pede po ani po abima kuna ti prince aosolisanga kaka ata akangisingaka na mila aosuka soki akosolisanga parce que je suis sa mère abima na ndenge na ye ana makila ba champion papa na ya sala succès na mboka oyo mama na ya za na succès na internet ye pa na nzela wana asala succès abima 4e star ya Vodacom ye star ya concours il faut comprendre kaza na bord abunda pourquoi babenga ye po baenleve ye babenda ye batikela ye binsala po abimaka mwa 2 fois 3 fois prince alinga misa single omoni mopepe nango te tandenge elobisi na bababa wana toi la prince moto eningisa ya prince aza na succès ya manga epola ya pote epola banzinzi wana ya aza na biloko biso oza na biloko ya banzinzi naa na problème na yo te moi je te connais pas je suis désolé hein? Sens-toi à l'aise, détends-toi, moi je te connais pas je parle même pas de toi même comme un artiste oyemba lokola mokangi te nga avanda na mokangi ndako moko omoi badanseuse nyonso babina na kishasa motaleki fifi busa aza te nga aza na bato nango mpa na fanisaka boye motaleki fifi aza te na mona mwasi aobina lokola fifi aza te fifi ata telemi boye aolengiso
na sola na Mariam na sola na ya Godé longola ba idée wana non okomi kokota c'est que ça va problème na bato. Moi je parle même pas de moto toi. ba o supposer ka tinde ko zana Ba kanzalia. Ah. Oh, nga on a fait fadi. Na ebiete. Ah, fali wa. Ba kanzalia asa omoni aigle. Aigle azana tanko ti ya makambo te. Ayebi ke mannequin abenga nga fali te. Le handicap. Sauf ayebi ke non mannequin ta kombo na fali a marié. Mono ta kombo na mambonde. Na kamo. Ayebi ke mannequin ta asule ka nga benga. Ngedi baneta nga benga. Yo mona. So moni ke ba yo ba s'intéresser ba bi ke mannequin benga fali dika. Na fali wana ils a fali mususu. Mais na comprendre te. So so ba bienvenue. Abimé autant na kombo na nga menacenga. Oba nga yo koma ombre nga suba lilingi na yo ko koma lilingi na nga tinga na wagon natambola na légion ya ba ange na tatagata naza sukio na malaika siko tala ba divinité wana nyeso na ba na sima so to compter na ba ange to compter siko na ba mvuluzi na ngunza na wagon nga leka sika bato baleka te na buto mwa tanga pa na 3h du matin na oleka ngo bakulu bayebi na tambolaka babe esika pa babi taka nga na olanda babia na zando ya monene bafaza batonda na kati nga na okati yango pa ebale wana na okati yango na biningwaka na nani shoko basange loti na mystique so oye na moyo okutana na mvani so oye na buto okutana na otala yango moni alobi mpo ayaki deja na moto ndeni toye na buto tokuti avandi ya mwana moyi alobi po ameka na buto kokite yango nga bangsanga te bozana na problème na ndona ndeko moyembi bozana na problème te yebi te non répétez-le je répète je la connais pas même en tant que jamais même en tant que artiste non na mona pesa oyemba te ozo pela ta dona été na ya na te cadeau pe ko zamta sepeli na tindelo cadeau on a autre même quand na yebi été OK d'accord na yebi été na solisa été na yebi été o muto ebite bo loba to yebani te na yebi été nga na yebi Koffi Olomide agbepa venanga au revers. Je crois que Boyo qui n'y sont. Manika Pessino ba réponse n'y sont. Il a dit la mer du Nord et 19. Hein, Alexandre Kazembe. Choqué. Nada. Chez Djonga na puis Dix Metoli atomé na Djonga boza pio. Na ediete. Njonga tika bilobe yako. O teka drogue ba bosa bize na bana nike. Alors le bananga. Na funde pa kaso. So na kepa. Ba jeune na funda. Alexandre ko pa kaso. Ba kanga. Oyo le boka oyo tango le babo on peut pas ça nini yo mutu succès c'est si là yo ingrate on va yo fondé bon babo mababia on a organiser na bandolo bango 8 ans à reconnaître encore lelo na bandolo bango lelo soni esalo moi de ba fingi yo de comme to so en particulier binisa on a mis sabat et sopi bino mo sopani on ko ka mwana ngati baba za ndeko mwana ngandi ko noti so comment na pouvoir na bana na mkobo ya pa mire okita sali bino facture et pour koka facture ngo pour boire la bana wana tant que vous salez ngote Junior Kito mon beau frère Tami Tony mais mon frère na ebiete atika kota azolinga bayeba ye na sima mkongo na nga la reine oloba te na kota ta comme ta loba ta kebi même pas ka na téléphone so ka na chobo oh chombo tendela ko amutu oh ça va chombo te oh ça va chombo ah même quand na ebiete en tout cas ba abonner sur Yokani TV na bana mino vérité na ebiete OK ya go retire ouvrir zo mami Alain Giga na Londres pèse joli mayala naninga bino fort babi bomoko bandal on est ensemble Linsango Koko Ingila mon pote Pamela Mayala hein il y a Desi Kabouche apesi bino so bambote et Yokani TV na yebi yete
pour comprendre hein? Toto aussi. Kitoko. Donc merci beaucoup.